tomoni awa na veni ya Chaka Congo tebite ovani pemeni awa. Bon, on a voisin à Chaka Congo. On a artiste à danger, on a voisin à Chibiso, Voilà, toi Koluga Chaka Congo parce que ça fait déjà 4 ou 5 jours comme ça, bazo l'occasion mon en été et biloka batu ba pesa qui est orphelin, il y a orphelinat et il y a qui awa na kati ya RDC ba pesa qui pas Chaka Congo mais au monde on a été batu c'est dérangé trop. Est-ce que moni Chaka Congo to moni était? Bon, on a peine naza tout ça une émission, bah monsieur Tamboul Mokimo Bima, tout ça une émission mais malheureusement au peu de jours sur 3 jours on a peine à lukaye, na comprendre mais que les gars moni kaka la police bon. Le quoi besoin de ba konza balabala, na moni ba baye batuni. Le rappel mon cas ça des artistes, naza artiste à tuni bon. Chaque azate nga pena c'est bon 5 jours tout le monde était na tout nous coup bana pe ba mona été de crasso bilogo yaki ya orphelina ba pesa ipo na orphelina ba expliquer na kandengwana ce qui a skokango ce qui bon je ne sais pas je sais bon wana yo ki ndenge bango ba expliquer nga mais na ko regretter nga na regretter po na ebele aptidi wana te taka na kumisaka artiste à danger ben to rega ki o Chaka Congo batindele bilogo na ba orphelina biloko wana Chaka Congo a détourné ngo veke nango so ça la biso passe pour 5 jours yango de tout monde a vete et tant que pem Japon na biso ke souci makasi na ndenge to ebi ve Chaka Congo to ebi la makambo wana te. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raf Ngendo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Mobouni. Avec Raf Ngendo. Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo des fois avec le boss Raf Ngendo qui tape. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Parce que tout ça na Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Bonjour très chers amis internautes de votre grande émission que vous aimez beaucoup Tebabango avec Yves Pantos, Vincent l'enfant de Dieu, directeur des infos, la forêt de votre la série continue toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV avec les boss américains, Rafoumi, le boss à Boston. Merci à toi Raïs Kang et Sibar pour le remettre ainsi que notre DG, Balbira Fungino. Le message de Claude Ndombasi depuis Londres. Et ça le plaisir de ma vie, c'est qu'il y a comme ma vie, sans oublier Fifi Mansaki, c'est total la biso depuis Londres. Plaisir à trop, Alex Moini, Poelou, Everywhere, c'est total la biso depuis Londres. Mon compte à Bana Kitambo, tout, Bana Ngembo, pour ça, la bosanité, les Costa de Mia Koulé, il y a Pembe Mbechola, Jérémy Poulo, sommet du Canada, mon thème, esprit Babo la patronne, la force de réaction rapide et la bosanité. Guillaume Tissoua, le président de tous les Congolais dans les États-Unis. Plaisir à trop. Dans les Tim Skabengele. Voilà, nous sommes devant la parcelle de notre grand frère Chaka Congo. Tout ça, parce qu'il fallait. Il fallait qu'on n'ait pas de bande de Gonabison et orphelin, il y a orphelinat, mais quelque part, mais Chaka Congo a détourné le plan, il y a un bande de Poto avec Ibiso, Chaka Congo a détourné le bureau de Batou. Il y a tout ça devant la parcelle. Chaka Congo a venu à Ngirigi, a venu Moussamba, il y a un monitoyer. Si c'est vrai que Chaka Congo a yibi Lora Batou, c'est vrai qu'il y a le Kouta. Voilà, il y a un autre quartier parce que dans l'autre, on a déjà les Colo Zati. Dans l'autre, on a déjà les Colo Moni était dans tout le Sikoyo. Moi, enquête, il y a des balabala sur le quartier. Et puis, si c'est vrai, Chaka Congo a détourné le bureau de c'est parti, c'est quand on a déjà dans le quartier pour que si c'est vrai, Chaka Congo a détourné le bureau. Merci. Déjà tout ça dans le parcelle il y a Chaka Congo. Voilà, 12 balles, 12 balles, 12 balles, 12 balles. En tout cas, santé bien, santé calme. Voilà, tout le monde a venu à Chaka Congo, tu habites au Vani Pemenia. Bon, on a un voisin à Chaka Congo, on a un artiste à danger, on a un voisin à Chibiso, voilà, tu as Chaka Congo parce que ça fait déjà 4 ou 5 jours comme ça, bazo l'occasion mon en été et biloka batu ba pesa qui est orphelin, il y a orphelinat et il y a qui awa na kati ya RDC ba pesa qui pas Chaka Congo mais au monde on a été batu c'est dérangé trop
est-ce que omoni Tchaka Congo tomoni été? Bon, on a peine naza tout ça une émission monsieur Tambolo Mokili Mobimba, tout ça une émission mais malheureusement au PDG sur 3 jours on a peine à Lukaï, na comprendre mais que les gars na monika la police mo. Le quoi besoin de ba konza balabala, na moni ba ombaye batuni. Le rappel mo ka za ga artiste, naza artiste à tuni bon. Chaque azate nga pena c'est bon 5 jours tout le monde était na tout ni kutu bana pe ba mona été de grâce biloko yakti ya orphelinat ba pesa ipo na orphelinat ba expliquer na kandengwana ce qui a skokango ce qui ni bon je ne sais pas je sais bon wana yo ki ne bango ba expliquer nga mais na ko regretter nga na regretter po na ebele aptitude wana te taka na kumisaka artiste à danger na bundaka mingi mpona artiste à danger mais tant on azoka déjà mutu na nga akomi na ba niveau wana sali moi passe mais loko ezelo moko to vérifier ye moko azala na ebité donc nguna na posane ba mission na ke miki na eba koma mais tozo mona c'est là yo qui wapi ndaku yango a disparaître bon muso asala action a disparaître ndaku yango ya disparaître bon na ebité mais je ne sais pas nandimite mais azamutu aza être aimé akope osala ngo loko apeza mbongo biloko pe yego fenno be yakanda mutu talaka mais est-ce que vous avez nini na bandeko otu ba sepela Tchaka Congo na ba o ba finga ka ekutu na tio ya sala ka okoloba na bango nini pasi wa tala omoni bato ba finga Tchaka Congo net biso to kumisa Tchaka Congo biso to ko bato ba kumisa Tchaka Congo mingi ba dikutu version ya kolobela Tchaka Congo que tala ye kumisa ka ye boye mais pona nga bato wana bazana koloba te ezaka reste à vérifier selon nga ezaka tant qu'actrice ezala reste à vérifier. Bonjour Dogo. Ouais, bonjour. Voilà, tout le monde nous a voisin à Tchaka Congo. Alors Tchaka Congo tozo lukaye c'est là 5 jours au monde on a té. Il paraît ba tindela ki ba biloko mo be ya pesa donc ils ont monde on a té biloko ba bilamba ba to biloko belé. Ba pesa ke so monde on a té koloba nini. Tchaka Congo zo monde on a té na quartier. Bon, ya ngonga pe na zo kama makasi ve taka voisin nga. Ceux qui na la mouille na tongo lo ka liboso avant na ta no montre na tala no président Tchaka Congo mais toka ki o Tchaka Congo batindele biloko na ba orphelinat biloko wana Tchaka Congo a détourné ngo veke na ngo so ezo sala biso pasipo 5 jours yango de tout monde a fêté et tant que pem Japon na biso ke souci makasi na ndenge to ebi ve Tchaka Congo to ebi la makambo wana te ba to kamwe ka biloko yuti ya ba orphelin mais na minute ok to ki ke président Tchaka Congo a détourné biloko wana vaso mona na te na biso ke na minute poto mona jipa ba sode ye soto ye bate za nini yango to tuna ka ke ta ke gouvernement mukonja mboka ye moko landela switch wana po ndenge to ebeli fe Tchaka Congo po yebi lelo ba musiciens soki ba kufi to ye ba ke na monde entier grâce à fe Tchaka Congo ndenge mabete po za musicien mususu akufa na ya kobela na ye rien à voir à dire to yoka ngote mais lelo to komo oyeba makambo ebele po na fe Tchaka Congo yaza neti météo ya ba musicien vous comprenez yé pena ke mais tozo ka moi vezo mona na te balobi vezo biloko ya ba orphelinat biloko ba des enfants de la ritaka bana balabala ndoye na baba na biso bo tozo ba te za nini voilà na biloko ya ba orphelin ya ba veuve biloko ya batandengwa na ba liaka ngote mais Tchaka Congo linga na yo kele mawa biloko bongo sikoyo eza neti tokolo bango eza neti libabe po biloko neti ya baorphelin soki neti mutu neti ve Tchaka Congo ake na biloko yango tokomona yango libabe kopwana ndenge mabe te nde toyebi fe Tchaka Congo bato ndimi te na bamakambo wana toyebi te soki ke ya solo to ya ndenge nini po fe azomonana te meme na pala azomonana te soki toyebi te eza nini kopwana toyebi te eza nini po fe aza likolo biso na se ya talaka biso boye aza neti nzambe na biso mais soki totala ke nzambe na ntongo azomonana te na butu mpe nzambe azomonana te toyebi te gouvernement yo mokatela biso makambo toyoka kaka Tchaka Congo akimi na babiloko babola nayebi te etake bino bajournaliste bomeka kotuna bobengabenga bamamero fe Tchaka Congo soki tokomona ye mpo kozanga mutu neti Tchaka Congo na bakongo nayebi te eseke bibembe mosusu elelama bien te nayebi te na ndenge ya bien etake pem Japon gouvernement malaise oye na résidence iti omoni ebele bajaponais balanga mapangu te bafutelaka mbetongo omoni ye na résidence na nga voisin fe na nga Tchaka Congo
esalangaka nde mpasi nde namona fe chaka kongo te merci Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya. Bonjour frère Michaud. Frère Yves. Bien, moi je suis boni. Kimi ezali ngozo fika mapate zo bon. Voilà, ton moni awa et pas ya cha Congo de bité sur yo luka parce que biso toto lukaye. Bonjour Yves, Congo Promo TV. Voilà donc la pointe. Donc toto za awa na coin pa wapi chaka Congo vandi na veni Mosamba. Alors bandeko bazo détourner, bazo lela donc plutôt zena voilà, frère Michaud, tout le monde a devant parcelle il y a frère Nabiso Chaka Congo. Est-ce que a détourné le côté parce que bandeko bati ko témoigner et puis bata pote belé ba benginga pour na détournement au Chaka Congo sali 5 jours à mon naté bilo ba pesa qu'il fallait pesa ba orphelin et monanité alors yo ça nini pas Chaka Congo. Merci mon frère Yves, Congo Promo TV 5 à la pointe. Bon ngai na vanda ki bata poto ba bengo yo muta Chaka Congo mutu na yo neni mutu na ko détourner sous ba plan. Babengi benga bolokwa nazaki na ville na réunion ka yobi ka biso na mamamboka toaki na réunion moko na mina kita rapide wa na komona Chaka Congo na ba et so pena détourner biloko batu po ngala ko sepelate soki Chaka Congo détourner loka batu loka biso toza batoto soutenake eza pe net biso pe toza sali yango na komi na ba penda situation ngo penza o batu poto bazo bengela ke a détourner biloko ba orphelin eza nini yango na zo kota na vérifier na nous et pas ya ye et pas ya Chaka Congo. Voilà, tout ensemble là quoi. Ah OK. Au Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya Bambola Congo Promo. Find out the best African go to Omotivi Congo Congo Omotivi balobi nini kuna yo mjoti na kati bon balobi que artiste a danger za na selembao bapesi na adresse mo na landa kuna ko na éviter so pesa ofelina ngo toni na koma na kuna selembao na landa sika bapesi na adresse azali au Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya Bambola Congo Promo. Find out the best African go to Congo Promo, le meilleur du meilleur. Au Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya Bambola Congo Promo. Find out the best African go to Congo Promo, le meilleur du meilleur. Au Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Congo Omotivi Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya Bambola Congo Promo. Find out the best African go to Congo Promo, le meilleur du meilleur.
au Congo 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 Omo TV Congo Congo Omo TV Congo Promo na Nyakoboya Bambola Congo Promo Find out the best African news on www.chanson.tv.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. au Congo Omo TV Congo Congo Omo TV Congo Congo Omo TV Congo Promo.net, best website on the net. Chaka Congo, bonjour. Ah, bonjour. Ah, Congo Promo TV. Mais oui, Tolandi awa parce que bande wa benga biso libana mboka na bande wa Kinshasa, balobi Chaka Congo a détourné biloko batu ya bana ya barfelin o ezali bongo na Selemba donc toyoku to kamwe to ena fa micho toyoku tayo awa. Toyidoyeba est-ce que c'est vrai au détourner biloko batu to biloko to zomona ezaya batu déjà ezala kia. Ah, Kemke Moussa. Vraiment que l'intention du pays a moli mabasa merci. Moni naibisaka mingi bana poto diaspora merci la confiance au pesa que moni les gens peuvent parler de mal mais en tout cas diaspora moni tango même fait mishonoka ayo benga kuna oh baso benga yena kimisa bidoko ya papa na biso ba bengi empereur espoir avec agence Congo Bondeko Vibration. Image botaki di boso tanga moni bana moko bana bari bilamba tembo. En tout cas, vraiment yango vraiment mon aki na déjà émission moko boye que tu sois qui bilamba bana moi biloko muke mais eloko mingi nazo lancer SOS pona bana oyo bana fo batanga. Bana eloko ko diati. Beaucoup na passé na faire visiter faire micho na passé na ba kambiawa. Bazozanga moyen financier. Merci. Mais bon, ça n'a raté, mais bientôt dans ce scolaire, il y a deux côtés, en tout cas, vraiment, frère Michonouka, que Monique, même la seule mot, on a même. On a comment te travailler, au moment là, où ils allaient en direct, un Monique bien, la combien Chaka Congo, mon bien. On va Bénédicte, Bénédicte. Bénédicte, Oyo et Outipaya. Kemke Moussa Moun. Du pays. Voilà. En tout cas, maman, oh, ils allaient le pas Kemke Moussa. Oui, c'est le temps il y a remercié papa Kemke Moussa. Autour na yekuna déjà ba question. Moi liloba mukende ko na ndeko ya sungio na eloko mo mukeo ya kanisa ki ko pesa. Bon, nebsa papa Kemke Moussa merci na wasali. En tout cas, abo sa biso te ya continuer toujours ko pesa biso. Nzamba pa mbola ye abakise ezangi do apesa na ozo buka vraiment. Voilà, na bandeko Feline lokola yo ipsa bango nini? Pardon? Bandeko baza lokola yo ko ipsa bango nini? O bazangi pesa ko kende. Bon, va perdre espoir te po biso ba o peut la ki na nzela mais tozui moi tozui place ya vanda ya lala va perdre espoir te nzambo musunga. Merci. Bonga nazopesa ona kombo ya Kemke Moussa na amoli mabasa biloko babi Chaka Congo yibi me eloko ya komi Bénédicte biloko nango batindeli yo na Kemke Moussa te akomeka na ye ko komitusama te en tout cas batindeli biloko pende ya sika ngambo témoin ngoyo eza na bapapier eza te balokotaki na poto nord Kemke Moussa na amuli mabasa na pesi na kombo na bango en tout cas naza penda toucher nzambe penda pambola bino na likambo penda kosali tosengi mpe batebele ya poto so bokosa bongo surtout kotinda mpe mbongo mpona bambongo minerval
Tchaka Kongo aza mieux placé pour représenter Bino Awa na orphelinat les cris des enfants. Non, c'est que des enfants ou que des enfants, on veut que des enfants. Vraiment que ndenge ndeko na biso monsieur Lokalobi, les gens parlent que des mal. Mon est là to funda na miso, belisa subi et utaki les gars bob, utaki Londres ya kinango, mimi ngana ko fungula ngote. Ndeko découvrir ngo ka ba monde que la transparence en tout cas vraiment que les femmes sont dans la monde qui n'a fait visiter. Ok, merci. Mais avant tout, la police est là. Non, il 5 jours salité dans le Congo. C'était dit à quoi Bilo non, na ya kawa. Donc on a la peur. Baba na la baba ça va. Baba ça mon ninga c'est pela kaming. Si un message de kutu ngamo na adopter kutu ngamo na mena ndaka na fana pana. Hein, donc on va battre vraiment. Je crois que tout nous passer parce que doit y a adopter bana ne sur passer à banda parce que moi on va vous trop la photo. Hein ba adopter bon oui bana ne sur qui ça se passe comment mais en tout cas vraiment que tu remercier passer flamme vraiment ndenge zo de cancer ça là au final que des enfants parce que ni n'était bon sur zo déclarer hein papa na biso empereur espoir on ndenge non moi ko dia zo courage ya kozwa moi pour bon ko labano bali 40 balia babel en tout cas na mona to so la mingi to moto ke tanano passer to ke tare ko na katinano voilà c'est mieux voilà alors de mon akito mon passer check je ne ko tanayi comme le lobani no lobana bande ko to moni réalité zaki na ngobongo te ki oyiba ki biloko ba to joaki mais to moni vraiment au commissaire biloko to ngi to sala au sala biso présentation ya orphelinat oyo et puis le lobani no lobana bande ko surtout ba libana mboka en tout cas to le message empereur wa ben espoir za musana nzambe abi pasteur tantara ki majwana vraiment que ça qui passe mingi agence monde de vibration ils en a heurt na côté à ville ya Colombe bas on numéro contact désormais sur bilo on n'a pas au final tout pour la en danger bokera na agence Congo monde de vibration numéro contact des ali 0049 16 35 70 87 18 0049 16 35 70 87 18 wana agence monde de vibration na Allemagne et y en France na côté ya Mulhouse na Danemark na Norvège na Suède si tu es pas ya bindeko na biso fiote ngoma en tout cas vraiment que coupa de konzi l'histoire ndeke au monde déjà les agences à sir oyo so yelo bobengi na numéro wana bilo comme la biso mbala moko en tout cas et là la sepla mingi za yelo moko et puis et là on a des messages mingi pour au filiale oyo et ça n'a pas se fait journée ya kawa au monde bana miki wana bana wana balia babela sans moyen vraiment que na remercier vraiment que papa Constance Mavembo hein vraiment bon les bisoté madame en tout cas vraiment que Pierre Mpoutou hein papa Pierre Mpoutou na maman la biso pour nous tana na nove mira mikana na osbo que vraiment les cambo yo besoin en main en charge botchango vraiment tes années préoccupation de chaque mois vraiment que impresseur de col nombasi pour mettre en yakiawa chaque mois mais chaque mois mais moi transfert on est à Wazika chaque mois en tout cas mais c'est vraiment que devant vos senso en tout cas vraiment na ido so na fait mission nuka parce que moi de bosso a commencé vraiment voilà je me suis ba pression les années comme on a déjà bana miki bana ba bébé de mon nuit ba jeune fille ba jeune garçon au bazar orphelin bazar un peu délaissé alors tant que Moussali Nankolo Ruigo Banini par rapport à Banondo Moni Bango en tout cas émotion sentiment dans les émotions et puis nous a touché pourquoi parce que biso ba tous na poto tous ba biso mbongo na mama mwezanga tina na bilamba na makambo belé ba fête zanga tina à l'occasion de rien, le gaspillage inutile, et puis le relia. Donc il n'a pas touché que nous sommes coupables. Nous avons parce que nous avons joué, nous avons même
ndenge Bible lobby pour aider les orphelins, pour aider les veuves. En tout cas, nous avons une émotion, et nous sommes coupables, nous sommes guilty. Donc, conscience dans les zongi, il faut quand même que nous avons quand même quelque chose. Parce que nous avons contact parce que tout ça est riche, même si on a potopé, riche, mais quand même, lobby, il y a ce lobby que moi, je pense qu'il est bon, et les gars qui m'ont pessimiste. Donc, nous avons toujours nati ndakana contribuer pour nous sunga bana o pena senga bande ko na bana poto ba papa ba mama bana en tout cas atoza na 5 10 moi lamba et aux amala mokangisi liboki ba pesi ko ba chance wana au même na mo fele yo tindika na chance wana ko mo fele pour na wele au felina so que to zuma moketo tindi et pas tchaka ko mois 10 mois 20 pour na ko sunga pena bana tanga na okaki ke ba tchaka ko ngazana mo felina na ko vérifier na mukena laki na nte na kokene ka pamba bongo te na ko sou coupable le susu ya ona mema ika baji pour na ko sala melemo mais il faut na sala lembo ya minene pour na orphelinat oyo na muke o na zwaka pomba la simana za la coupable te na yo pende ko zola na ngana ndaku na Allemagne na Londres na France États-Unis Canada Raf Ngindu mokonza Congo promo ko mobiliser be batu pour na ko soutenir penza œuvre oyo et ko zamala mingi penza pour na lukumu na Nzambe. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Voilà, bandeko bata biso baye ba ozana ni na kati ya orphelinat oyo. Naza kombo nani? OK. Kombo nanga babenga nga mingi pasteur Flamme Panzu. Mais na iba na kombo ka ya pasteur Flamme. Na Kinshasa, naza président fondateur ya orphelinat le cri des enfants. Voilà. Voilà, tout le monde est belé à pembeni na yo, tout le baba na ngobozwa bango ndingi ni bolokota ka bango na banzela, to bango mba miyaka komitika a na kati ya orphelinat na bino. OK, bana tozwa bango na deux niveaux. Premier niveau, eza bourgmestre mutatinde la biso bana. Soit mwana bungi, soit mwana ba cas sociaux wana ndenge ezala na ville, ba poti ba kufa, ba bourgmestre ba mwana bungani, ba bourgmestre azui apesi chargé affaires sociales. Chargé affaires sociales ndenge mutokoya yemta yebi orphelinat ni eza crédible pour ceux qui tiki mwana kozala wana puis akovanda bien. Nde bango ba yela biso bana na orphelinat awa. On est à premier niveau. Deuxième niveau, bana mususu lokola ba yebi centre na biso. Parce que biso ba benga biso kaka ba orphelinat te ba centre d'hébergement et d'encadrement des enfants. Donc moi na mususu akoza na balabala lokola ba yebi orphelinat za kuna tokena centre wana. So ba yeba na biso ba kambi ba responsable à centre parce que ce pasteur dans une équipe mobile on travaille na bango. Il faut tokende na niveau ya commune soit na tribunal pour enfants. Tout que faire enregistrer moi na tout ça la déclaration peut-être ça historique il y a moi na obaye sinon ceux qui baye biba na wana te biso tozala coupable un jour na musalo tout ça donc na sens on a tout la rabat. Voilà, maintenant bénéfice na bino zanini comment on a encadrer bana bazana bango bana na yote yo ke zo bana bato bokola bango papa kufa mama kufa. Bénéfice nini bosala pour que bobo la bano. D'abord faut avoir un cœur papa journaliste. Faut en mon thème. Le bénéfice c'est ça belé parce qu'il n'y a rien pour rien. Bénéfice Bible lobby nga na za chrétien bo excusez-moi pour défense nanga c'est pas défense mais appui nanga nyo sur ça na Bible. Bible lobby na Psaume 41 verset 1 à 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur l'Éternel les délivre et Dieu lui conserve la vie. Et puis avec cette trois l'Éternel ne les livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Et ça a été ma casse. Et c'est mon amour sur ma babola, mon colo passe et faut me la. N'a la dîner dans la fleuve. N'a voyagé dans la République Centrafrique. N'a voyagé dans une soua, n'a dîné dans la fleuve, mais n'a bika. D'autant tout ça la babola, mon intérêt est belé comme l'Arabie Saoudite. Tant que mais à la longue, un jour, pour ne pas donner beaucoup de témoignages, à Wabato Sida Babika, ils ont non que Kokutanina pasteur assemblé non, non na pasteur, na assemblé la tête, mais mutu moko asa na maladie à Sida, à Biki aye na ba mousse, pasteur tala na bin na bonde la tête, oyo salé la ngayo.
ils ont abattu belé bazala kaba. Il y a beaucoup de cas ici où le nzamba fungola salama kaminene. Donc c'est pas parce que pasteur Flamazan donc sur assemblée la tête pour basunga babola. Donc exactement où nzambe akokisa maloba na ye na bomo ya bateau bazo salela maloba na ye. Donc c'est comme ça. Job chapitre 6 verset 14, Bible zolobake celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis. Même quand il abandonnerait la crainte du puissant. Donc, toi, il y a un passe, il y a un donc, intérêt est belé, nous avons la bisou avec Sangana Libota, ils ont belé, je ne peux pas tout dire maintenant. Voilà, difficulté ni besoin on a 4 ONG. Merci beaucoup, en tout cas pour la difficulté. Mais oui, que biso tout ça ONG pas comme d'autres ONG, tout ça ONG qui s'occupe des enfants, donc les êtres humains vivent à Batu. Toujours beaucoup là, surtout bana, les enfants sont capricieux. D'abord, toujours louer toute la parcelle. Quand ça papa caméraman tant sa caméra na yo mona tina suka kuna le pan oza munene tikuna toujours louer à mona $150 par mois 2 mois et B jusqu'à présent au foutina noté nous avons le kumu et puis de 2 rentrée scolaire septembre dans quelques jours c'est la rentrée scolaire mais bisobana seulement nous avons pas la maman Florence Ban moi ça a mené à Kinchester il a qui biso ba cahier dernièrement où tout passé quelques jours moins d'une semaine nous avons pas mon mingi maman Flore salutations mes salutations où il passé flamme là merci mais tous en a besoin à compte tous en a moi na moko à université Bénédicte wana oyo papa Kem Kamusa atindeli nini wana à université. Vous connaissez bien l'université, il faut dans les 800 quelque chose de dollars. Et puis, à part elle, nous avons un balé basé dans la 6e des humanités. Bazo 5 à compte avant les 5 euros. Donc, on a déjà classe, mais il y a dans la 6e il faut payer la compte au moins. Je vois bani balé $650. Donc, 325 $325. Pour baser là, on a une beauté. On a dans ce sont les difficultés sérieuses. Ça compte Kolia, ça compte Bana, parce que Bana il faut baser à 32. Année passée, batangi 32. Donc chaque année, batangi à 32. Donc Moulo so photo bax encore, moi comme à 33. Notre sombiata uniforme était qu'acheté à part Bakaye à maman Florence Florence est menée à côté dernièrement dans France mais toujours il a rentré scolaire Kolia Kolobate santé babelaka ma provision bon il y a beaucoup vraiment il y a beaucoup mais nous avons sur la vie sociale mais pour pasteur femme est-ce que tu veux visiter des parce que bingo ni matin bala vous faites visiter tout à l'heure parce que comment pour motiver à mamie. Voilà, avant de visiter, nous avons adresse, numéro de téléphone, il y a orphelinat. Ok. Et puis, il y a voilà. Merci, papa journaliste. Bandeko Bazana di Bandamboka. Botika bisoté, s'il vous plaît. Pasteur Flamon Bozomona, je suis trop jeune. Je suis marié avec une femme. Et puis, nazola la awa na orphelinat na longwa na pigeon na ndako na nga kola recommandanga nazola la na chambre. Vous soutenir biso s'il vous plaît. Boyebi Congo na biso mboka na biso nzamba pe biso. Pour ne pas beaucoup dire. Boyebi tozaka na ndenge tozawa na boyebi Congo. Il y a beaucoup de choses à ne pas tout dire parce que c'est l'internet. Mais nous souffrons, nous avons de problèmes sérieux. Osunga biso, ozana moi 10 francs, nga naza fonctionnaire à Pamba. Moi ba 10 kaka bandimi ba pesaka, moi 10 ma 1000 francs, moi 10 ma $100, moi 10 ma 10. C'est ça, nous nous battons comme ça. Yo posa libanda soutenir biso. De la bana, ce qu'on nous a vu na numéro na biso contact ils a 089 53 17 467 089 53 17 467. Toza na commune à Selembao. Ce qu'on nous a renseignement na biso bien tant solo chaque communauté pasteur flamme te kende na maison communale senga audience na bourgmestre ou soit tinda batuna yo na maison communale à Selembao ou soit na division urbaine affaires sociales Lukata BR Roba nazo ngana zo ba renseignement pour na pasteur flamme azalaka na orphelinat na Selembao eza ndenge nini ozo ba renseignement na biso très bien oye na maison communale à Selembao luki bourgmestre soit chargé à social lobi nazo luka pasteur flamme information ya orphelinat eza boni
okozwa biso. Donc toza biso wana 089 53 17 467 wana numéro na biso privé orphelinat. Merci beaucoup. Nzamba pambola. Voilà, merci toi qui nous visitez encore Bandako et Ska Bandeko Bazolala. Merci. Tant moi image on dit maraté. Pamela Moussa c'est Barbie la grande na Liverpool. Andi maraté Barbie la grande. Et ka Obama. Michel Nokaï écoutez. Il va faire visiter. Il va faire visiter. Attends, c'est en live. Les affiches sauter autour là, tout est là. Balade va on. Est-ce que vous avez bonjour? Balade. Comment ça va? Bonnie. Bien. Ça va? Ça va bien. Ça ne va pas, ça va bien. Ah oui, ça va bien. Voilà. Vous avez une question? Tout d'abord, Yves. Bola la randing, vous allez randing. Ah, tu as marre, tu es nyonso. Parce que na basi ne mi baile ikiwa msura la chambre. Nditi biso la chambre. Sikoyo na âge na bino bola lesika mona bana mibali na bana basi bozala genete boza genete. Eza jini mais mon coquille ezate. Et là ça mais papa dans à moni moyen te. Bon ezate ya mot habito la kabuso ka pamboli baso so pam. Sur banini na ba jeune fille au lokola bino lelo bazosa kindumba ole ke baya koya na ba orphelinat ko ya na ensemble na bino oyo savoni conseil na pesa ba mo basa kindumba te ba ka centre moko baya taba su ba wa pa pour la ba. Voilà, message na maman poto oui ça ba nini ba jeune fille ba maman lokola yo ope bazali ba koko na bino oui ça ba nini na poto na ezo ta pombo la bango basu tenir biso na o ezangi neti mbongo minerval neti ko rentrer comme pembe biloko ezate baninga mususu ndeza na neti wa oto tanga ba on le passé wa ka bozo na pesi mkoni kiti de tozo ngala nti. Moi, quand tout le monde est besoin pour nous, puisque c'est votre éviter, on dit la solution, mais biso, exact. Il y a d'autres qui n'ont pas le suivi, parce que tu es biso. Est-ce que c'est bon? Est-ce que bolé déjà? Non, ah, ni les gens pas bolé. Bon. Voilà. On a biloko. Voilà, l'iloko. Bon, présenté, bon, présenté. Voilà, l'iloko na ba konjambo après ça ba nini. Yoruba. Moi, ça tout le monde a une par rapport à la difficulté bon on a quatre à faire le navire. L'orphelinat doit voilà on pas si là on sort le ciment ben quand j'étais ma papa zaï mon toi sur 40 personnes. Pas si même mal. Maman coquille ça t'es blog ça t'es en tout ce que les hommes na wa ça date à kechi ça t'es wa kai ça t'es uniforme ça t'es. Na singi na ba maman wa ta biso le poto basunga biso na wa makambo scolaire. Mais ils arrêté courant et pas sur des galileo. Le volet est pendant ton mot de l'été. Il peut la peau sur tous les endroits. Secrétaire permanent, il a fait que les enfants, il a apporté pas au débat tout. En même temps, il a chargé de la sécurité, à mon côté, dans une affaire sociale, Michel Ouli de Keuf. Ils allaient dans Moïbo, ils allaient salon. Nabutu, ils allaient chambre. Donc, quand il y a un maternité madame pour le commencer à micropoto, donc monter mon gars baba manto, na baba biso Roger, donc bah comment comment se disait 18 pays. Donc Charles donc bah ça la biso grâce que époque bah zo ngulu ya ko ta classe et c'est un malin ta la façon de mazo vivre awa. Jusqu'à présent na kutite ba kodana ba compte izati ya classe dans kutite ya monde zo sera Yves quand même il y a c'est moi bien là Yves
Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Nzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raf Ngendo, Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo. Il nous dit les jeunes leaders de la artiste na yo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Vraiment on va s'amuser et les mbongo. Yawa Omedi et les mbongo. Congo Promo c'est vous qui payez l'addition et les mbongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout, tu es quelqu'un tout Congo Promo donc enfin batika au vivre. Congo Promo, tout côté partout. On va limiter monsieur le côté partout. Donc on Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site quand on va BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois Babi Congo Promo TV Raf Ngendo #1 Babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut pas aux États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour la promo et que liboso